Bon, tout va bien, bisous nyonso. Ya. Lelo sikoyo naosala bino video mpona oyo nalobelaki ya suku etikalaki eza appareil génital de la femme. Ya oyo tobenga vulve. Na libanda nango ensemble nango tobenga vulve, pubis. Ya. Ya na appareil génital de la femme toza na ba organe oyo eza na kati tobandi liboso na libanda. Na libanda tobenga yango vulve ensemble na vulve toza na grand lèvre, toza na petit lèvre, toza na clitoris, toza na méa urinaire, tu vois, toza na vagin. Likolo toza na pubis, place toza na ba poil pubienne. Ya. Tokoti sikoyo na kati. Tokoti sikoyo na kati ya vagin, na kati ya vagin toza na col utérin. Col utérin eza ebandeli porte quoi, ebandeli ya uterus. Toza na col utérin, na col utérin wana tokoti sikoyo na kati ya uterus. Na kati ya uterus nyonso wana na kati tobenga yango sikoyo bassin. Nde toloba na bassin, bassin. Bassin ya bassin te nde toyebi sikoyo bassin eza vraiment na kati. Toza na ba femme mosusu toza na ba sorte ebele ya ba bassin, toza na ba bassin haploïde, diploïde, ba sorte eza ebele. Ba fille mosusu baza na ba bassin masculin, sorry. Ba mosusu ba na ba bassin ya féminine, c'est normal. Ya sikoyo na kati ya uterus toza na oyo tobengaka ba trompe, toza na ba ovaire to consort. Na kati ya ba ovaire toza na ba glande mosusu ezala sécrété na kati wana oyo tolobaki euta par cerveau, par hypophyse. Nde na biso no hypophyse eza glande moko ezala na kati ya hypothalamus oyo esécrétaka ba folliculine oyo ya biso basi oyo toza na ba âge ya progrès parce que esilaka epa bato baza na ba ménopause. Ya sikoyo na kati wana na kati tobandi nano na ba ovaire po toza na ba ovaire, trompe, utérus, tu vois. Donc tobandi nano na ba ovaire. Ba ovaire eza nini? Eza lie moko boye, glande moko boye oyo esécrétaka ba hormone na biso basi oyo eutaka partir ezala libéré à partir ya hypophyse oyo tobenga ba SFH, ba LH. Ya po ekitisa ba folliculine. Ba folliculine eza sous forme ya ba maki mwa mike mike ezala na kati ya ba ovaire. Sikoyo evimbaka, so evimbi ebimisi sikoyo ba ovule po sikoyo ebima ekende sikoyo na ba trompe ekita po ekota na kati sikoyo ekita sikoyo na uterus. Ba trompe eza nzela tolobaki trompe eza nzela oyo ezolekisa eloko moko oyo ezouta quelque part po ekende quelque part. Ya sikoyo soki tokomi na ba période na biso ya ovulation omona ba ovule elongwe na kati ya ba ovaire ere ba folliculine ekomi mire po elibere ba ovule elongwe na kati ya ba ovaire ekiti ti na trompe eleki eti na uterus. Na uterus eya ere okosala acte sexuel omonaka so sperme ye eyaka ekokota ti na kati ya uterus po ekutana sikoyo na ovule. Ya sikoyo na kati ya uterus eza vraiment muscle moko eza epese, eza na épaisseur ebele, eza na bakushe ebele, eza vraiment muscle. Na kati ya muscle na yango tobengaka endomètre. Yango wana eza na kati endomètre eza muscle oyo eza na kati ya uterus. Siko endomètre wana ekomaka na ba problème, ekomaka na ba fibrome, ekokoma na ba fibrome, ekokoze ba problème ebele. Ba problème wana ba cause eza vraiment inconnu, toyebi pas tellement ba cause nango soki eza nini, toyebi pas tellement cause ti lelo eyebani nano te. Traitement nango ezali mais nano vraiment tozwi traitement oyo teke oyo ekozala curatif vraiment eza nano te. Basala na ba étude bakozwa yango po bakisi nango mpe oti ebimaka bakala te vraiment. Bakisi nango mosusu ebimi mpona ko retenir yango, mosusu bakosala mpe ba embolisation mpona kotindika mai nde tosalaka mpona chimiothérapie po ekanga ba vaisseau wana, tu vois. Mosusu mpe bakopesa ba pilule mpona
appareil ne fonctionne sous te pour y battre la langue dernier cause à la rétrécie et koko mamki ce qu'on a quatre endomètre autobenga tozana ba maladie autobenga neti ba fibrome eza sous forme ya masse boye eza non cancéreuse et comme a jamais cancer mais eza la bénigne ça veut dire oko bimango ekokende nango mpe ekokende nango mpe eza neti bouton nde tozala babouton so babouton biso babouton mosusu eyaka efandi esali mpasi apres kei mosusu omomona ye etikali yango sikoyo ezalaka mpe bongo tu vois sikoyo soki neti badiagnostika mpo badiagnostike yango il faut soit na échographie mais oyo ya bien vraiment makasi fo kosala irm parce que irm nde ezolakisa vraiment très bien oyo eza vraiment ke médecin azala vraiment sûr eza irm sikoyo na kati ya bafibrome wana esalaka tellement pasi makasi siko pasi nango na bato mosusu eyaka mingi na bamoma ya baregle oyo tobenga dysménorrhée bafille mosusu omona yoka mpasi so alingi aregle akanisaka eza nango seti normal soit omona mpe azali na bafibrome tu vois mosusu mpe omona aza na utérus fibromateux donc aza adénomiose ça veut dire forme akisi nde aza na bafibrome ebelebele misusu ya mike ezingi wana tu vois yango ekozaka douleur intense insupportable douleur wana soit okomela tramadol mpo esekalme na doliprane esimba kutu te sikoyo na bafibrome wana toza na basorti mibale ya bafibrome toza na bafibrome mosusu soki ebimi esalaka mpasi te ezala asymptomatique ça veut dire ezala na basigne te donc oza na bafibrome oza no bien tu vois surtout soki eboti nango na baplace ya mabe te oyo ezaki mwana kofanda oyo ezaki eza place moko eza tu vois ya okoyoka no badouleur te eloko toza no normal mpe mkola règle mpo ozaka normal tu vois sikoyo oyo mosusu nde ezala sikoyo symptomatique wana sikoyo eza vraiment na badouleur intense vraiment oyo okosupporte te badouleur vraiment ya badouleur tu vois wana nde sikoyo comme ekomaka embêtant yango nde sikoyo fo baopéra yango opération nango ere esalema parce que eza opération moko eza monene bakosala yango par célioscopie bakosala yango par hystéroscopie parce que mosusu ezala libanda mosusu ezala na kati ya endomètre oyo ezala libanda tobenga yango fibrome séreuse oyo ezalaka na kati tobenga yango intramusculaire tu vois intra-endomètre donc eza na kati ya endomètre mike oyo tobenga fibrome mike aza na fibrome sous mike aza na fibrome sous serré oyo eza libanda oyo eboti libanda ya sous mike oyo eboti na kati ya endomètre donc na bamiscle oyo eza na kati ya utérus tu vois po fibrome wana soki médecin diagnostiqué selon irm ndenge ebimela ndako oyeba so asala célioscopie so eza intra akosala hystéroscopie ezaki akoti caméra na niveau ya vagin ala akomi koretire yango ere azoretire yango comme ezala prole vraiment ebimi na kati ya muscle donc fo koyeba vraimen ndenge akoopéra yango parce que soki ozopalola makasi eko-créer lisusu danger parce que bafibrome wana ezalaka mpe ya modi na infertilité mais quand nango ezala vraiment pas trop na infertilité loba soki ke eboti place ya mabe ebimi place ya mabe to soki opération eleka bien te tu vois ya parce que fibrome wana ezala communiqué na bahormone oyo tobi tosekretaka na bahormone na biso basi bapériode na biso ezala communiqué donc omona ekomi kosote so bacycle tu vois omona mpe okomi kovile mais bien te eza na puissance te omona yango wana batinda ye moko oyo osala test ya infertilité bayeba soki ekoze infertilité bayeba ndenge mpe akotraite yango tu vois donc na kati ya utérus toza na bafibrome nde tobengi bafibrome na kati ya baovaire tozala mpe na biloko mosusu ebima lokola bakiste eza mpe benigne bakiste mosusu toza nango bakiste liquidien ezala presque epa bafille ebele eza nango normal parce que eyaka mpe ekendaka nango mosusu ezalaka génétique donc mosusu organique sore ezala organique nyonso wana tozoloba eza bamaladie génétique okozwango mpe à travers par exemple soki mama no azalaki moto abongo mpe
yo poko tomber fille à bongo, tu vois, il y a ils appellent la maladie génétique. Mais fibre moi là si ko sorry à mes verres sorry sorry là do le bela kiste on est botan là bas vert na biso to za na ba âge à progrès ça veut dire muto za na âge à kobota azana ménopause te, tu vois. Il y a ce qui est bimioné c'est ça organique wana déjà moi bien te ko singa ke ba opérer tout comme ça, mais ce qui est ngo liquide ko s'inquiéter na vraiment te er mo ki makala ngo et OK na ma bende ce que so ko misusu na ko bimisa makila hémorragique wa, tu vois. Yango wana ce que nyonso wana yango nde ba maladie wana nyonso yango nde er mo kozaka infertilité na ba trompe ce que za bouché ba trompe ce que za bouché on de ça l'examen ba ko injecté au mai na nzela ya vagin po ekende na ba trompe ba fongoli col utérin ekota ba injecté bata soki mai ezoleka bien, tu vois. Mai so ezoleka te nde ka tomona na ba veine so veine eza bouché omona ke ozo injecté mais mai ezokende te omeki ko débouché simbi te wana pe eza na ba traitement nango bapesaka, tu vois. Ya donc yango wana ndenge nalobela kote ya mwana ndenge asalema biso na te toyebi presque me wana eza mambo mosusu. Merci beaucoup nzambe apambola bino bozala bien nalinga bino tellement mingi yango wana kandi nanga nayebisa bino bisous.